Sarah Tola TV. Soki aza na lien na relation na ye, yo bomanga pa na. Ako utiliser bato. Mwana na finga nga boye na boye, mais malgré tout a pesé pété na bandila tolika. Si la ne pèse pas. Sarah Tola TV. Bon, mi benga ba comédien ba star, mais au moins na comédien les canaux télévision a parlé sur carrière na etazaka na ba via batu. Même pas qu'il faut s'inventer. A inventer dans la carrière na e. Bango mo ba koma ba chroniqueur, ba non na position te ba na double fonction. Chroniqueur, comédien. Finalement ça. Sarah Tola TV. Nappelle Sarah Belle Vie merci. Place nappelle Sarah Pechanga merci. Place nappelle Sarah Dinana merci. Basala effort batikala ka ba comédien. Batikala ba actrice. Chaîne naie ezate be mission kota po ya muta be mission te. Chaîne naie za pour filmer de kota. Sarah Tola TV. Bana poto, bana Paris, bana mokili mobimba. Tala restaurant oye libiso bilubi ya kitoko. Yengoyo! Restaurant chez Franck Poutou FM. Et libiso cuisine africaine. Oye zani ba spécialiste. Ba yebi kaka kolamba biloko oye tali ba africain. Yo muto lingaka mbika, matembele, ntaba, mbisi ya kokauka, nzombo, ngulu, madesu, yebake awa, okokata musapi, po balamba rango kitoko. Okanise suki bongo. Awa na restaurant chez Franck Poutou FM. Ba bongi selibino chaque week-end. Eko banda ko yinda awa na miziki ya kitoko. C'est-à-dire que ba rumba ba live penza. Baza ko bete la bino miziki. Oza ko lia, oza ko bina, oza ko sepela na niveau ya mukiete. Po ambiance et zongi sikoyo na Paris chez Franck Poutou FM. Bon nabino bato boza ko luka esika ko organiser anniversaire, mariage, réunion to conférence, yeba ke awa na restaurant chez Franck Poutou FM bazali na espace ezali na capacité plus de 150 personnes oyo okozala mubimba soko organiser ba manifestation na yo awa ekozala kitoko na niveau ya 2 fois te. Na restaurant chez Franck Poutou FM bazali kosala tous les jours à partir il y a 10h ngingo si na X temps, c'est-à-dire 7 jours sur 7 na niveau ya 2 fois te. Adresse na bango Ezwami na 68 rue Émilie Zola 95 870 Benzone. Bonne réservation. Okoko benga na numéro ya téléphone Oyo plus 33 76 72 83 097 Ozamo Bimba. Na restaurant chez Franck Poutou FM. Non, bangonde bavandisi masolo ya bilubu pena akei ya 2 fois te. Surtout makambo ya ambiance ya Paris et kominde kulalawa. Na restaurant chez Franck Poutou et Kiyezongi. Wow. Sarah Tola TV. La chaîne qui assure, Mesdames et messieurs, Bandeko Balandi à Sarah Tola Télévision, Bandeko Balandi à Top Media Télévision, les amoureux à l'émission Oh le code de bonne conduite, Mbote Nabino, en tout cas, Mboa a continué qu'au soir, Mboa, Pitbull, à Kangi, à Bendi, à Kena, une grande partie. Il y a intimité, Bissika Boni, Batia Kamite, mais en tout cas, c'est une émission qui va choquer beaucoup de personnes parce que Makila Ndeti Ezo Kotanga Mitema Ezo continuer Kozoka na Beleli. En tout cas, émission on a rebellé la Lelo, rien que le comédien et puis le journaliste qui accompagne aussi le comédien. Qu'est-ce qui se passe exactement na matanga ya mama na biso Gabi oyo batu ebele basali yango ba émission oyo ba détracteur ebele baluka ki ko sala confusion. Est-ce que ezali ya solo makamo nyonso ezo koleka na ba etando eke? Est-ce que aujourd'hui ezali important une personne qui est en train de pleurer son frère est très cher naie à tout moment aleka na ba etando eke ba tiaka ye micro? Pourquoi ba pratique oyo et comique na deuil et comme le col lié il y a tourisme lié où les gens il faut que ne kotalisa oyo bango bazanango bande ko na biso ebele il y a ba réseaux sociaux ba comment ko bengango matalana to ko luka meto sala analyse par rapport ya
réaction il y a Mimika Bongo, réaction il y a Renate Foku, réaction il y a Yemoko, il y a Gabi par rapport il y a la situation il y a Matanga Oyo Ndenge Ezo Koleka. En tout cas, je veux appeler Bandeko Nyonso, vous devez être unis, vous devez arrêter de faire ma B et pas ya Bandeko Nabino. Nous allons aussi vous parler na Oetali Makambu. Il y a ba retrait, il y a ba comédien on a na katia groupe. Est-ce que Esalemaki avant ou après? Mais aussi au-delà de ça, pourquoi même à Tabatou Lelo va se retirer na groupe? Pourquoi est-ce créer Makelele pendant que beaucoup de personnes nous signalent à l'époque il y a Makambu ya Ndeko Nabiso Diana. Si je ne m'abuse pas, les gens nous ramènent des informations pour dire qu'il y a Gabi Pedro Longo qui a un groupe et ça là de l'autre côté. Et ça là de l'autre côté, et créer donc de l'autre côté, bah trouver normal qu'il y a Gabi à Longo un groupe, donc c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais pourquoi cette fois-ci ça doit créer des problèmes et comme un sujet, il y a des insultes. Et comme un sujet, il y a des insultes pour insulter les gens, pour exposer les gens, pour que le moyen, il y a que détruire, peut nuire, pendant que nous avons besoin que nous soyons unis. Maman Oyo, Azana problème, Maman Oyo, Azo le lande konaye. Il y a Maman Thérèse aussi qui était passée pour clouer encore ses collègues comédiens. Mais les gens aussi nous signalent que dans le groupe, il y a Nazo Lingana vérifié vraiment bien, Nazo Lubango sous réserve. Dans le groupe, il y a Ndeko Nabiso 7e bagarre. Oyo, il paraît que comédien, ça la groupe pour soutenir Ndeko Nabango qui était souffrante. Maman Thérèse était parmi les gens. Oyo balinga te batia bango na groupe et ba se retira na groupe wana et causa problème te et ya même na etando ekete. Pourquoi aujourd'hui kaka Oyo il faut y na etando eke et créer Oyo donc et créer. Qu'est-ce qui est caché derrière? Suivez cette émission, vous allez comprendre Makambo donc ezali tout autour il y a dossier Oyo, il y a Gabriel. Objectif Nango Ezaline, Bandeko Balandi, je vous promets et je vous jure que juste après votre série éducation, Naibité Maman Belvi Soki Ezaline, on nous annonce déjà un projet d'un film Oyo Ezali na Kombo ya représentant et Kozala. Le film est Oyo et Kolanda. Juste après ce qui est éducation et Sili, représentant et bandit, c'est un nouveau film. Il y a Bellevue Télévision. Comprenez à quel niveau cette dame est en train de travailler, mesdames et messieurs. Congolais, Nyonso, Amouré, Nyonso, il y a émission Oyo. Voilà. Présent bébé, maman Nathalie, Nana Moussibou. Demain, c'est l'anniversaire de Sarah Tola, Tola Yaba Sarah. Vous, les amoureux, il y a émission Le Code de Bonne Conduite. Bino Baye Bolingaka, Sarah Tola. Demain, il y a les jours, il y a Mbota Manaye, Mokolo, Ayana Mokili, Mokolo Sengo. Un cadeau, surprise, un message, et vous avez quelque chose de bien. Mais tout soit on en a déjà, à Yepsinga, Azan a besoin, il y a un message, Azan a besoin, il y a un cadeau. Naibité mon amour Kenini a exigé à Batoka un cadeau. Bakado. Lobby, c'est son anniversaire. Président bébé, maman Nathalie, Nana Moussibou, Nakanisi, beaucoup de déjà notification dans un groupe pour et ça la faute. Parce que je suis là. Miso bazo talanga ngaka ande nazo mona. Pena mona wap na miroir weza liboso nanga. Bandeko balandi. Émission o boyende tozoko bandango. Maman Bijou Ketani, au bon na papa Jean-Pascal Leka. Maman Déborah Lubanda, Kilo Mère à Calgary. Katez, je te salue. Katez, je te salue. Maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga. Un grand merci aussi à toi, Aurélie Mafouka. Mafouka Yaba Aurélie. Babola Moueleke Ebele. Anniversaire, ya Maman Sarah Ezalobi. Un grand merci à toi, Bertin Kondembongo. Oko le Katin. Anniversaire Ezalobi, Souki Bondeni. Batouana Nyosto Tangi. Yepsa Bang anniversaire Ezalobi. Stika Nasilisa. Bertin Kondembongo propre, l'infirmier clinicien depuis Montréal, Wana na Canada, Nzambe Apambola Bino. Un grand merci aussi à maman Émilie Seti Maïnga, il y a maman Émilie, l'anniversaire de la tata de mes enfants, Sarah Tola et Kozala Lobby. Un grand merci à la famille Libota Mobimba, Badina Chou, Bamo Peshalov, Bino Nyonso Bayebolinga Kamosalo, Tosala Kanalinga, Bino Mingi, Katez, encore une fois, je te salue, maman Bazé Belé, papa Bazé Belé, maman Madeleine Aketa, Fatou Dokon, tu sol Mbemba, Angelos Karouan, Tata Poefa Pekato, Jenny Beta Industriel, Vicky Moussao. Vous avez tellement ébélé. Nous avons dit que dédicacé Binoti, émission aussi la Sarah Aroya Kotomora. Suivons l'extrait de votre série éducation et puis on se retrouve tout justement après. Merci beaucoup, Wald, Josué Miezi, Dago Vicente. Voilà.
Saratola TV. C'est normal, on a senti au maman le bas mutema. Maman soit mal au quoi les kiné, soit les mukolo moube. Nous tournons sur le premier temps, c'est bien. Papa n'est pas né en Afrique, mais tu es africain. Papa, en fait, tu es africaine, d'origine congolaise. Non. Leo ya no libala uvanda no lala no fele otoka mai ko kota toilette no kwa na filme. Et c'est pédiso te faut y aller sous epananga. Toi, tu crois que les Congolais, les Africains, ils sont dans la poto, ils ont bébé, ils ont respect. Parce qu'ils ont imposé la culture africaine na banana bango, ils ont imposé l'éducation africaine na banana bango. Oui, qui bat ma bande de Boga, bat un rare, d'habitude, ils ont Boga, pauvre. En Afrique, Alain c'est le frère de papa. C'est son cousin. Cousin, ça veut dire c'est pas indispensable, ok? Oui, bingaye, premier jour quand na mona yo, premier jour na mona yo, na comprenez que vous a bololé. Sans moutoye bisanga sans fongola munoko. Attendez yo télé la grâce na luna. Ceux qui va salir bolobi, papa ne dit rien, c'est moi qui dis. Mais oui. Vous allez faire ça. Bana bazola. Comment on a dit quand on l'a mouki, on dit qu'on changer ma vie, on dit qu'on changer. Non. J'avais parlé avec toi. C'est de la dictature. Bake biro kasi nzamba pambo ni bongo lolenge na mo basala na biro. Bito pe nzamba pambo ebiso na bisenga singa papa na nini ko. To bando continuer à bisenga singa baninga ba soka ni. Ani akotisa bana quelque chose na mutu. Pour bana ba respecter ngate. C'est depuis l'Europe. Bana o babeba. Moi nous ba para ba tangisa bi bon ndé na ki otanga besoin na sisi na royo son salon mo Minerval. Ba para ba cause là. Non, moi il y a on a lobby. Moi na prometteur na yo son salon à Minerval. Eza langue na yo. Français c'est pas eza langue na ote. Langue neza lingala. Il faut le balingala. Le ba mbote papa. Bomba boso mo se ya faut o lo bani bongo. Et attention les amis. Papa ça ka faible na basi amu. Faible. Sous son amoni basi misu. Et de Saratola TV. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. C'était l'extrait de votre série Éducation. Oh, déjà, les lots épisode Moussoussou et Kokota. Pendant que l'épisode on est Kota, vous se préparer pour beaucoup de représentants en tout cas. Donc, pourquoi ils ont représentant Maman Belvia Zolinga Sala, Congolais Nini, mourir à théâtre Nini. Maman Sarah, bonjour. Bonjour, papa Tadi. Bonjour, Nabatunio, Sobaolanda Bisso partout. Très bien. Bambo Tenabino. Anniversaire, Nanglisa Lobby. Batunio, tout à l'heure dédicacé à Wa. Non, c'est la barcode. Non, c'est la pays. Non, bah, open à dédicacé T. Ah, bah, open dédicacé T. Bah, basé Bélé Couteau dans la dédicacé T. Non, c'est la barcode. Bah, PayPal, Nabino, au sang bien. Donc, ils ont considération au nom mon abino peut besoin à pananga. Oui. Ah maman Sarah n'a pas anniversaire na natine de la tamo 10 mois 3 mois 5 loka demeure à ma beau ma casse loka flamand demeure à bien au pesa $5 ba misusu ba ma beau ma casse le rôle ba na bom na makamuno zolo ba kotanga komona ngate ero lo ba mamuna yo komona nga ko chate kotanga komona ngate ti o osisa lokola o bandie pa ndigono demeure Silisana des mères, Nabandegono Moussous. Mais comment on a chaté? Allons-y, vous avez la parole. Au mon arabe, Mobali, Ibandi, mais à proposer à Pierre à $3, ils ont problème. Tout fait non, mais t'as dit à vendre. Naloba qui kotanga comme on a gâté.
Vas-y, tu continues. Yo kande soni ba yeba ko pesa $3. Eza makambo yo komi na groupe copier nga $3. Yango na demain pa bi $5 akomi na groupe. Demain kuta tukinga na kotuka. Oh $5 ba mbongo na biso ngo ba $5 to kopesa yo ekobongiso. Ah kozana bande kwa bangala mabebo bangala gilet. Soit au salisi fête et bongo to pesa ka cadeau to liété. Ata yo moko to lié ni eloko te to meli ni eloko te mbala moko cadeau. Non, même ata na mariage erdo kendaka na ba mariage wana po bazo ba cadeau na biso ba flataka biso. Et erka ofandi, monsieur, votre goût. Maman, je prends de l'eau. Boande batanzala. Hey, bakite boande batanzala. Ça fait. Ça c'est fait. Ba malewa pe zaza na ngona ko kongolaka bino nyonso to kiata malewa mo quelque part. OK, c'est bon. Continue. Continue Sarah Toké. Do bande nyonso bolinganga moi ba cadeau et ça bien. Très bien. Moi 10, 20, bon kita na niveau 3 le quoi t'as dit. Bon kita pe na $5 le quoi mabo makasa de merde. Non comme on dit ba yams na lingi na ba vidéo te na ngo besoin te. Na na posa mbongo kaka. Ngape na osam bon na anniversaire. Na otinde la Karine. Anniversaire otinde la Karine. Parce que na pas profiter net cagnotte te. Ah OK. So ba pesinga. Ozi otindi. Ba lukatanda kuna mwana. Malili na poto kula na mwana ba. Mikolo Europe malili ya makasi. Toko ya na sujet wana. Bosunga ngala famille. Ba cadeau na ozela. Ba meilleure fan du monde na ozela. Maman nana musibu. C'est na penga. Maman Nathalie, erreur da boulot te. Na putain, moi ça mundele waza makambo. C'est na penki na. Bébé mère Benato ça calcule y a pas chaussures na a kolega PV 1000 balles. A kolega to ça là bongo ba sac. Y a pas chaussures na ya pas mal. Donc to comment déjà maman Nathalie bongo ba sac. Donc to ki na ba 30 000 40 000. Na bi maman wana nyonso eza kapo. Ya yo ngai moko na za so na ba basket mi balé. Il y a $5 na $3. Allô maman Nathalie, bonjour maman. Mais comment vous appelez maman Nathalie à cette heure? Allô maman. Papa t'a dit nini. Bonjour maman. Aza na baketo moko epola, donc ba jalousie moko epola. Maman Nathalie nana musibu soki na yebiso logo abengeli yo okosepela te. Ndenge toza en direct. Maman Nathalie, nous sommes en direct. Tous tourné déjà. À Bengelio pour vous annoncer que vous allez les cagnottes pour anniversaire et ça lobby. Mais c'est ça. Vas-y, té. Yo au Bengel Maman Nathalie pour na bongote. Ce qui le kuta lo bagena kosi. Non. Batunyo so bazo landa biso yo moi ça tembe. Ce qui au Bengel Maman Nathalie pour na yangote. Lo ba ke déjà le kuta. T'as dit. Té ngai té ko benga té. Na tuni soza lo kuta kaka o lobby comme ça to continuer na maman na yebi tenga bengela tu na makamba ba sosi monde sopio monde sopio ba sosi maman Nathalie anniversaire na ngeza lobby na profiter na sala au rappel mais ngana bengeli na ngoma makamba ba sosi yenda weleli so paza lo koso e na zo ba pété awelela chema loba. Maman Sarah, ma kamba ba chaussure. Na benge tadi mutaotonga o ba sapata maman Nathalie eleki cher alataka biloka cher ataka ba griffe yo mtondo utongi na live ni. Et bon na kosi na lobby aza na ba sapato eleki $20,000. Et bon na kosi. Moi songi. Merci pareillement. Ah voilà. Moi je mens pas. I don't know man thing is the problem is Mama Nathalie. I don't know I don't know. Yes. I don't know man thing is problem. Me is daddy is spirito. Daddy is spirito. Mama Merci beaucoup Maman Nathalie. Bonne journée. Okay. Merci à vous aussi, merci beaucoup. Merci maman. Daddy is spiritual. Yes. Ouais, voilà. Daddy is mama Nathalie is spiritual. Omoni na ndenge ya mabete. Ah, toi na télévision. Yo ebike na Congo commission de ezalaka.
na rétro-commission. Et ça, dans toutes les choses au Congo, ça existe. Commission, rétro-commission. Tout ça, la émission, on a vu ça bien tina souka. Tout bandi déjà émission awa. Bandi walandi Sarato la télévision. Commission yani. Te na rappelé yo kaka oyebi ke commission na rétro-commission. Bon, je t'informe kasi. Ngana yebi ka commission na makamanda ku yango na yebisao. Commission na côté ka mutuka. Yango na yebisio. Yango na yebisio commission ezala ka. Ezala na niveau nyonso. Siko ya niveau nyonso lobelela. Sarah. Yo so mona ok na western ba code nyonso e ba soka ga ba beti code e zo suka na 5. Te ngape maman Nathalie code ya kate. Ah. Ezaka maman Nathalie. Tanki chasse sola nango. Ils sont nombreux. À part maman Nathalie présent bébé. Bazé belé ba maman Deborah, ba maman Nan baba tata pour I community is you. Non, tata pour is PayPal. Tata pour PayPal is me. Yeah, ozu PayPal en ouais. Hein? You ozu PayPal en ouais. Yeah. Eh, tabatadi. Si comme bon on y tout na peso commission. Wana moi si. Bon, to ban émission. Wana te bon nga ko pesanga ata 50 francs. Ah, bandela batu ba yo. Te nga na lobi a pesa nenga. La bon nyonso batu ba pesanga ata 1 franc ozwa te bandoba bongo. Ah. Mais tu fungola ba cadeau biso nyonso. Te na fungola nga cadeau na ngana mutu te loba bandela ka bongo. Nga faut pesa commission Sarah. Ozana moi si. Na kozwa mbongo te. Nous avons ata 50 centimes nous ata 1 centime na kozwate na mbongo nyonso batu ba mbongo tout batu ba kotinda mais les écrits restent, les paroles s'envolent. Des vidéos ça. Oh vidéo. Yo kasi pour na kotumba de vidéo na YouTube et sengani. Te ezali anga ezali na obate la. Na ozongisa tadi wana mwasi te na kozwa nga te Sarah ba pesa yo. Nga pena ne me donnez pas. Ozana mwasi te. J'ai dit qu'on me donne pas. Yo kopé sanga te. Ozana mwa na lobi pour na réputation nanga na kozwa nga ata 50 francs de katana. Pitié! Pitié! Oh bilo ba la bala vidéo pour parti. Mon wele qui est pitié. Voilà, merci mesdames et messieurs, comprenez que c'est l'ambiance de chez nous. Erto Kutanaka toza toujours na ambiance oyo une façon ya ko na benga pata président bébé. Te président bébé photo benga libanda caméra eza bien président photo benga libanda caméra. Te toté kocha toté. Ouais okobenga libanda. Ozana mwana te. Na lobi okobenga président bébé libanda ya caméra. Ozana moi cité. Donc na ne loko au devoir yote. Yango na lobi ka cité okobenga. Okobenga libanda caméra. Tango yo koza déjà okei. Merci. Mesdames et messieurs, na kenepe a solo. Bandeko balandi, il y a émission oyo le code de bonne conduite. En tout cas, awande toke suko te nazo linga pena to kota na nzoto ya émission na biso. To kota te sono rectifier phrase wana te. Na kokende. Nga na kokende. Nga na okendanga. Ouais. Na okende nanga. Nga na okendanga. Soka to sisi. Ngai mekwenda. Na okende. Sokato Silisi, nga na kokende. Voilà. Mesdames et messieurs, nous na lobi Sokato Silisi. Nga na kokende nanga. OK. Voilà. Mesdames et messieurs, voilà, mesdames et messieurs, Eli Kolobaboé. Ato bandi émission, to kota siko na nzoto ya émission na biso. Des émissions que nous faisons ici, en tout cas, ba si nyonso no sala nyonso bo melanga vidéo na retirer da ba maloba nanga. Pour lobi ezala teke bo mona kido vidéo te. Ambiance autozalanango, c'est juste des fois pour vous prendre même 2, 3, 4 minutes mokobu yamakamwa bien pour essayer quelque chose de bien. Ok? Donc, Nzambe azalana bino bisika ezo bino to kota siko na sujet ya lelo. Saratola, cette question batu ebele batuna yango pe ba continuer kotuna. Les comédiens ba ye ba lobby, ba comédiens bazali ba hypocrite, ba vivaka na hypocrisie. Les journalistes batie commentaire et comme bino ba journaliste comment ko kabola biso ba comédien. Exactement qui dit vrai, qui dit faux. Et banani bazali au centre, il y a destruction, surtout il y a théâtre à Congo. Ba comédien ba ngomokonzi.
biso ba journaliste to ka ba tundeni bato bolingani bozana amour vrai boza uni atanga Sarah na beti ndika boka bonate bomona de yake a Sarah a sa émission poto sani e panza biso combien de fois bato basala ba émission soneti ba moni mikolo wana ngana auto tourner te tam su ba moni ona demer bakabwani bosani bakabwana boyena boye sikotango bato basala ba émission wana ya bakabwana alengana oskoto kabwani c'est que biso mo tozali na ba problème na biso ba posa ya okabwana très bien parce que jamais mutu mo akolo bana ya sepesi munono Sarah na demer babe bani Nathalie bakabwani alinga Sarah biso siko tozwi yango en considération to kabwani pe c'est que to kabwana ki rumeur wana ebimi mais so eza ba journaliste ne ba panza bango eza faux parce que journaliste a songi de nature. Mais tous les journalistes il y a partout dans le monde qui songi parce que tozoaka makambo abatu nde toyaka kolobela jamais tolobela makambo na biso tolobela kaka ya batu ka ki songi ki kongo ça donc journaliste déjà mutu mo aluka zizani ka place mo akina ko luka information musika ona viena nga boso na politique Israël Mutombo na pesi mbote ba émission et tout etika ka bilembo faux scandale salama oui batu musu ba critique ke mais c'est ça l'objectif journaliste ako ça l'émission na eleka inaperçu te faut bota ba émissionner il faut parler sur yango comprendre que j'avais frappé fort j'ai travaillé donc journaliste dans oyambade amutu aluka créer bazizani mo pour émission na ça moi en plein donc journaliste à cause à la base à séparation ba comédien parce que comédien sera lingani entre bango baza soudé biso to na pouvoir au kabola bango te bande ba hypocrite ba batami na sima ba journaliste que biso ne to panza bango juste ça la porte s'il vous plaît mais maman Sarah pe et loko lobiana ngana za besoin na bakisa quelque chose pour dire le travail des journalistes c'est de récolter traiter et diffuser les informations. Yango bomona ka des fois des choses qui se passaient biloko moko et sali en catimini et sali des choses secrètes au monde journal mobo est publié yango mon journal mobo est exposé yango et à la fin et comme makamakamu ya kita mata. Mais les journalistes ne peuvent pas être à la base, il y a destruction, surtout na oyo kao ezokotala ba comédien. Maintenant Mama Sarah, lokola to komi wana. Dans l'ère actuelle, le comédien apparemment ils n'ont plus de vie privée oyo zali ya bango bien que bazali ba personne publique mais quelque part il faut que ba vie privée na bango ezala respecter. Mais beaucoup de choses se dit aujourd'hui ce qui est zalika mutu oyo azalaka na ngambu ya abakukte asali likambu comme on ezalaka exposition exemple tozui ndeko décor oyo lelo bazo exposer vie na ye na média bazo koloba mambo belé makambo abana ebimi mais depuis tout à l'heure etikala kozala te etikala kobimate juste era bali pour abano vivre bonheur asa la vie na ye babilo kwane ye objectif ezalaka nini c'est de nuire na ba personne wana ou bien na métier na baron. Bon en fait wana tokolo bela pna eza bata média te mingi eza ba ex yango mona faut tala moi soko botana ye parce que la majorité ya batutu ban internet en dehors il y a tendance que décor ba chai muta belle vue alors pour bato si la base wa monopole yo ba sur décor eza ba relation na ya kala nde ba pesi porte donc lelo e commence au cas personne publique mora bali ex abimi moi na bimi na gauche moi c'est bimi na droite très bien mobala bimi na gauche moi na bimi na droite et comment bongo donc ba mariage nyonso ya ba célébrité na biso en tout cas retomber zanga te et créer un problème donc retomber tango ye ekuti pe bandeko ya ba abakuko balobela rasila babandi ko sembola yango ko pesa yango sens décor abota na passé na eba na mibale bana misato baba na oui la vie continue et quoi empêcher ta continuer pe vina moi si na ah oui
bazo beza ba mama bana wana o ba ko exposer vie na bango na vie ya bana bango sur la toile. Très bien. Parce que mon bal mo songolo paka lo botana e auto bala mwasi. Eza kozala insensé yango mo na bi mibali na biso bande on a biso mibali faut botala basi ya kobala et puis basi okobotisa mwana po basi nyonso tout baza basi obota bana te ya malamu te mais ba obotelo ka ben insensé na ba brigand na avenir. Donc décor azala na bana abota misato abota 10 ce sont ses enfants. Donc et quoi empêcher libala na vivre té et quoi empêcher leur côté na relation na bango batika libala na donc ezala ngo débatté ezala le rosa émission té abota kala et abotaka et après voilà. Mais aujourd'hui aussi il faut qu'on se le dise que ce sont de choses au bande ko ebele bazo kozwa conscience était. Si vous regardez la majorité il y a ba maman au babimisa bana na baitando eke pour ba saluer ba papa na bango suite nango ezalaka mabe. Ouais. La majorité aussi des papas babimisa basi na bango na baitando eke pour na nuire bana na bango ezalaka kamabe. Est-ce que bozo kozwa leçon te même si aujourd'hui mutu moko akoki ko exciter yo okende au-delà o exposer makambo o peut-être yo moko za na posa ya ko exposer yango te okota la même avenir ya bana wana te si réellement ezaya solo. Parce que la télé est une solution. Mon côté, biso to koya to salika ba analyse na biso ndenge to zo sala anormal ba op ba go finga décor ba fingiye ba matisier na ba miniature mais il reste décor ata bo BBC réputation na ye Dieu seul sait. Dieu seul sait ce qui pèse à solo, ce qui pèse à lokuta mais c'est pas important. Tout respecter quand même bandeko oh ça sera quelque chose de bien toki naka o Yaya Gabi parce que c'est là où vraiment le bas blesse ba comédien ba quitter na groupe il paraît ba comédien balongwe parce que ba yaki ocha kombo ya matanga Yaya Gabi oyo ndeko na ye akufaki Mimika Bongo est venu pour démentir aloba ete c'est faux archi faux batu o balongwa ki na groupe ezaki bato balongwa ki avant balongwa ki na bango avant toyo kozwa likanisi wana bato ebele déjà bazalaki bake parce que zaki mbongo o to banaki ozwa pona ndeko na biso Aïda déjà to silisi opération il y avait des personnes qui quittaient déjà les groupes et ça teke pona Yagabi l'information wana ezalaki amabe mais ici à la télé nous avons vu les gens accuser Maman Bellevue et puis Maman Top pona ko crucifier bango réaction na yo par rapport à Mimika Bongo et puis par rapport à Maman Gabriel qui dit bakosa kinga batwana bayaki okosanga ba comédien bolimisanga nazande konabino bozande konanga. Ouais bakosa ki mais Gabriel asala ki audio moko sous bimi pona osenga mimi zongisela batu bambongo. Oui. A confirmer que bazongisa bambongo et puis nayoka ki yango pepa mwana o amboka teo komoni na yebate. Aloba kimboka trop. Hein à parler sur la tonalité à bande on a besoin bangala. Il n'est pas confirmé que non, il faut bazong sambongo. Il y a Gabi Mbongo au sala et le routé. Donc bazong sambongo voilà. Moi je trouve que Baradéan a tendance moroboye que bango ba batouya. Si là bango ba batouya belle vie. Il y a des opprimés dans le groupe wana. Très bien. Parce que ceux qui babi bongo mais Linda coach pas bima na groupe ya Gabi. Abimaki oui. On m'a appris aussi que Linda pe azaki na groupe wana Abimaki. Parce que wana na Abimisi apesi ba ordre wana ka Belvika. Abisi Linda coach bima. Mais batou ba yeko sembola te que Linda coach pe azaki na kati ya groupe Abimaki. On comprend. Donc ça montre que batou ba na kamoro boye kaka. Donc ba na posa ba créer scandale na komboka ya Belvinde ba mesana na bango tadi. Omoni ya Gabi mono ndinga za na bima na groupe Diana. En dehors ya oloba mabe ya Diana na télévision, ti na cimetière, a oloba ka mabe, mabima na groupe Diana. Et cause problème te. Ba émission. Si ba swana na Karine Yamado. Makambo Diana. Et cause problème te. Thérèse Yapé, on nous apprend qu'Abima na groupe ya 7e bagarre oyo ba comédien ba salaka pour 7e bagarre kuta faté mais azo bela artiste moninga na mina azo bela mais Thérèse Abima na groupe
et causa problème te. Wana c'est normal. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Tout le monde est libre d'agir comme il veut. Soy le longa na monique, t'as dit à finganga trop, n'a qu'à participer à ma tanganete, je suis libre. Je me retire, oui, calmement. So na monique na ko chata infronté, je peux. Nde on a biso auto kufa, ba changa na groupe na bima, peta on a bima mututo ebi ke Sarah lingite mutazong sangate. Très bien. Et na tikala opiata infranangate, na tikala pe oke matangate. Je suis libre. O a monique aza libre, a monique ya gabi akenda na yeba ndenge moko boya kotiser te a ozana groupe te za normal. Ya ba bête. Poni bolingi batu baza ba hypocrite. Yo chokango finganga enazwa na chelo cotisation. Non sala ngote. A enazwa na ya matanga na bino. Non yate. Il faut te comme à âge mon toi assumer makambo, toi assumer responsabilité na ba propos. To bando ko sa communauté jusqu'à quand? Communauté ebi ke tadi afinga Sarah makasi matin midi soir. Allez, tadi a eu problème ngana on le la tadi na lelini. Ata yo moko tadi na lelini. YouTube na biso de kendaka bongo. Ba réponse na bango mikolo biso YouTube ekendaka bongo. En tout cas ekendaka bongo na bino. Ngaso kufi en tout cas na lelo tel que nga YouTube ekendaka bongo te. So kufi na oyate na lelo te na tia cotisation pété na lobelo pété. Ndemo yo peso monique Sarah chokanga au salara pareil et que ndane ngwana te ba vie a batu bo chango onje ba réputation a batu so ezara et que ndara bongo me batu ba benga biso na ba téléphone te que Sarah ta ba na tale émission mo ba lobi o sali boy donc ça choque les gens. Oui, ça choque les gens, oui. Donc muto benga que Sarah nga na otia ba moyen na kangisa mutu tel donc et choqué à supporter ngote a comme na posa batu ba kangisa batu donc YouTube et que ndara bongo te ya Gabi il faut bo assumer. Nalanda imo amwasi wana ono aloba mboka ti wana aloba que ya Gabi asala na émission te afinga moto ko finga moto quand on dit insulter vous pensez à quoi? On peut choquer quelqu'un sans qu'on insulter. Ya Gabi tango ya ko accuser yekuta sala diffamation koloba que Diana la rana mwana Diana luka mwana na makango ya ko choquer. Siko bato babanda kosunga Diana à l'époque. To ba makango Diana zaka na bango à l'époque. Bo sunga isusu. Bo sungete. Gabriel alobi que Diana alandara mwana na makango. C'est que nga mobali o na sunga ki naza et le côté. Olo baba propos moko eko détruit baninga. Eko détruit ba couple baninga. Eko détruit ba foyer baninga. Olo on a facilité. Base. Sobo kendara nango bongo en tout cas on est déçu mais yana batu musu ba kendara nango bongo tina suka. Est-ce que ebi que si là partout kombo nangeza la ya luka a détruinga. Oh, si là oui. Donc pour mon ake to kendara nango bongo te. To kendara nango penda piken. Partout kombo ne kendaka. Si là landa kombo nanga ba au moins des alara. Par exemple que exemple tadinga la pandeti nazape parmi bato o ba financer peut-être le travail de Saratola. Ce cas na lien na relation na yo bomanga pana. Ako utiliser bato mwana na finga nga boyena boye mais malgré tout au peser pété na banzela toleka. Si la ne pèse pas, mon travail qui pèse na place à combo si là. Alors c'est que ezamamba lukuta te. Est-ce que vous comprenez? Ah oui. Non, faire voir batu que ezamamba lukuta te. Très bien. Donc esoka ka batu que mutako comme à peine à niveau bomeli au pekop pa comme à niveau saleli au pédicament songolo pakala. Très bien. Donc moi je trouve que bozonga ba classe, ba comédien belé faut bozonga classe, bo s'intégrer. Ah, maintenant yo ba les succès ne vaut pas. Succès ka ekoki kozala star te. Succès fait à la compagnie na maele. Intelligence na sagesse c'est important. Très bien. C'est vraiment important. Donc sozo mona no mutolo bano linga le belé ya mboka makasi ata na mot français moko obimisate atanga na été. Papa, classe eza importante à dire. Atoko mano ba licencié ngote mais sukata D6. C'est important. Mais maman Sarah n'a qu'à toter. C'est là. Nous tous sommes intégrés. Aoza même na mayele au sale émission te.
Comment muto le kana teva lo baki ya gabi a chokanani. Tout donc sa émission. Même s'il te plaît même des mères ninga zawana. So ba bise ya gabi a zi problème bi ko yati. Ya gabi finga famille, babi ya gabi finga ate. Ma finga famille a des mères mobimba bata pasi. Ba linga to rappeler maloba ya gabi ou quoi. Ya gabi a finga nga. Kena tokaka. Ya gabi. Haza ba scandale bela sali bato. Donc les lots so problème mo bo esui nango ye na ke na ngate na ye pété bolo baki o Sarah Belleville mutatindi na ndeni. Tanga finga nga rotora Belleville mutatinda ki alobango. Kotang est important. Ba succès bo ça na théâtre ça bien bo accompagner on intelligence bo ba zo ba bo ke ba classe. Ba comédien belé ba zo ba classe c'est important na vie à mutu. Bo ça la ba formation ba maman nga na ça la formation. Bon apprendre parce que même ma façon de parler na bino boyebi même pas koloba na télévision même koloba baba immature moko comme pas possible. Bon mi benga ba comédien ba star mais au moins na comédien les na télévision a parler sur carrière na etazaka na ba via bato. Aso ba même pas que il faut s'inventer a inventer talent na carrière na e bango moko ba koma ba chroniqueur ba non na position te ba na double fonction chroniqueur comédien finalement aux apps Hermopé producteur Hermopé productrice nonsense place na pe Sarah Belleville merci place na pe Sarah Pechanga merci place na pe Sarah Dinana merci basala effort batikala ka ba comédien batikala ba actrice chaîne na ye eza te be mission ekota po ya muta be mission te chaîne na ye eza pour filmer ekota donc ba émission mususu bande on a biso ba comédien ba comme ça là t'as dit to comme na problème en classe même c'est là to comment au moni ngala lingana nga ba émission au sous-steke ya gabi alobaki asalaki tango yebisanga de ya gabi alobaki tata na yebisi ya gabi ya gabi olobaki mabe ya gabi balobaka boete ya gabi oza star ya gabi ayo kanga te lobi kuna osa sous émission alors dans ces cas il faut que na procédure eza vrai eza clair na miso bato bana problème étude bana problème classe bana problème maturité parce que classe ne l'accès biso babanda mukolo liboko bonjour te eza classe parce que toi en éducation ndaku ya classe pesa na église donc soto rata ki ba o bandaku c'est que classe est important. L'aura tous vu à classe T, les autres comme aussi baba le chocho, ba formation est très bien. Kende na formation alphabétisation, ou ba kokoma, ou ba kotanga c'est important. Kende na formation en langue. Très bien. Ou ba ta ko défendre to lo ba français on mobimba l'aura des merde que oh émission mobimba te mais quand même so kuta na bato ba ko se défendre. Très bien. Ça va, tu vas bien, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ou ba ta ko lo ba yango muke. C'est important. Bah comédie belé baza intégrité, batangate. En tout cas, on ne mâche pas les mots. Et belé baza intégré, bah na problème intégration. Bah ça lelika chance combo. Nde baza wana pour mon ara bana vision ba ok musika te ebsanga e belé parmi bango batangata ebo commenter. Ebo lo ba français te. Mema e chai na France o yeloni awsani. Alors balukaka na kati ya communauté congolaise même bango baloba sila loba français sila ki na France pour aller ki na ba TV5 à France te alors loba langue ni koloba je suis tié ça bien mais koloba mission mobimbe ba deti na suko se défendre des problèmes boya kota courir pas toto bef na des mères mais maman Sarah classe P ezoko kaka tempo to moni bande ko ebele pe baza awa ba misusu pe bakina ba ifasik ba misusu bakina IEC ba misusu pe bakina UPC ba misusu bakina ba université auto zaza na ngwa batangi mais au moins na pratique boye quand on parle de classe confusion ezali classe pena te ezoko kaka te na via mutu eza classe classe o ya tanga kinde folu ko batanga classe nini très bien parce que za ba classe o que o kendara te mais o sombara ba point o sombi pe classe si faut mato futi bambongo ba matisio si faut zo diplôme futi bambongo o zo diplôme o zo comprendre ndeto yo ka ke bato ba somba ko za lauréat na ba école mususu mona mo azwara na été mais na diplôme boy abimi lauréat o zo comprendre ya mo classe o bango batanga kitala ngana na mutu aza
na ifasi kasi sipe mais atako koma ako komate ata lingala ngo komate siko na mituni classe ngo abandé ko pesa ka passage na mbongo azoleka to ka présence azana besoin ka papier ona ba yepse que non oyebi combien de bato l'équipe na ina ona ba au travail te ebele ayebi pe lote na mututo vite bazebele t'as dit ba na besoin ko s'intégrer ba na besoin classe eza important na vie à moto parce que ne bazana so ba ki na ba maturité ba nga comprendre que toi ba star so na le kana télévision eza pour na vendre carrière nanga on dirait ba na ba ambition te. Ah oui. T'as dit moto aza ba ambition TV na nyonso famille teka ba mission na biso na passé na bango sur l'équipe TV eza pour mi teka ba e ka yemba fa yemba inventé Alexa Odozana Alexa ba capacité na pour ba producteur batala et azwa ba contrat. C'est différent avec nos artistes. Ba comédien sur l'équipe. Très bien. Aye soit kolobela kombo asila soit kolobela kombo Belleville soit kokotela Gabriel soit bakoma bango moko ba porter parole ba ninga na bango bango moko bakoma ba mikala bango moko bakoma ba chroniqueur donc ça montre qu'ils n'ont pas des ambitions et belé ba ça qui théâtre pour ba ça ka succès bazwana mibali nde bazuwana babali bango pona théâtre suki wana très bien les ambitions ils n'ont pas ndenge Gomez azanango ndenge pêche on m'a pêchanga ke poto au sa makam kangelo na epsio très bien nde ba pêchanga ba nango nde ba dina na ba nango nde ba Belleville ba nango ba na posa ba mata ebele ba zana bango te bango ba mona ka ba benga ka ba fuche $100 à tourner et sinon so mobile pas poto abengsi ke poto kopesili yango mona ribele so ba ke poto carrière ekufi parce qu'ils n'ont pas d'ambition. Très bien. Pourquoi bata Hollywood bazana bandako na États-Unis bavanda na États-Unis carrière est aussi la te ba tourner kaka bayaka ba tourner kaka so tournage à Afrique à tourner tournage à Afrique à tourner donc batu bana ba ambition te bana ba poème classe ya bana ba poème étude analyse ko ça la bino analyse ngana sina lemba que o journal aux comédien faut na lemba. Non, mon akolo bana batu ba oyo kate bana problème intégration classe est important. La musabango comédien bozonga classe. Au monde on solana mamilo comprendre que moi je suis atanga. Eh mamilo, on comprendre que moi je suis atanga. Moi je suis amaele, on parler sur carrière nae. Bino bozaka mikala. Lelo yo côté li X, lobikuno côté li Z. Donc sans manière moko ba insensé moko non na monate donc bato batikali professionnel na théâtre ba ya otanga oui parce que la majorité ba maboke en tout cas ba artistes ce sont des personnes ose ba na ambition le rôle ba dinana le quoi ba Belleville le quoi ba Sila le quoi ba Pechanga ba na ambition batikala ba artiste ba président Caleb ba on sto comment on a ba sara bemusa nzala ya pamba ba maboke de personnes sans amis sans ambition non intégrées encore une fois bon s'intégrer. Voilà. Merci mesdames et messieurs, mais moi je veux aussi ajouter un truc et pas maman Sarah, les analyses les comédiens vous ça la bosse et si petit au lembi na biso. Comment en tout cas et comment je viens na kena plateau pour na ke loba makambu ya Sarah na o Sarah a salanga au lieu de parler ya musala onga na salaka. Donc apparemment les ont dit na makambu ya ba vie ya baninga na bino ezo place ya carrière na profession na bino. Donc on ne sait plus qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Eza eloko o ezo tungsa biso ezo sala pasi les comédiens bozali ba vedette bozali ba star bozali ba personne publique bozali batu oyo boza image ya mboka. Un artiste n'est pas quelqu'un oyo le lofo bacheye musapinali sukuna na zolo. Vous ne savez même pas décider pour vous-même. Vous laissez ma porte ouverte pour que les gens bakotaka facilement et puis on vous touche comme ça bazo manipuler bino allez ni misu ya mutakala boy. On m'a payé mutavandi si 3 journalistes. Quoi ça qui sankara ya moninga na mais ça c'est grave. On est où là? On est où là? Élevons quand même le niveau, le débat. Ba maman baza belé, ba papa baza belé. En tout cas c'est des fois ça fait trop mal.
Et aujourd'hui... Et comme on a un moment, on comédien, on a un temps, on a tel que nga ebele na tchabango susu na miniature te. On dirait pas artiste. Baza mokie. Oui. On peut avoir une vision. Preuve aussi Mama Sarah, ndenge baza na ce qui s'appelle les artistes, comédiens et tout. Ceux qui au sali recensement peut-être au comme on en a 100%, bah vous avez même à 20%. Oyo baza reconnu lokola les artistes oyo baza na ba carte na bango. Ouais. Ba ko la 20% et aussi soko ke o comment on a ke ba o ba leki na inas na ina ou bien ba o ba sali ba papa tunanga pardon so lingo mona kiso bana bango yamba mukomsu moko tuna ekaka o joue rôle nini. Voilà, donc, ou bien, bah, oyo, bah, sali. Et à mon tour, répondre à la toute ma formation. Il a aimé na voix nini, o abi aimé na chiluba. Voilà. En tout cas, nous avons besoin de vous. Toi, na souci na bino ba papa, toi na souci na bino ba maman. Ceux qui boboye baka importance na bino, ceux qui boboye baka ce que vous apportez. Bolinga ki ko banotika ba porte pour les boété. Je suis nazo kata awa, je sais ozo salanga basine. Mais ezo sabiso pasi ba maman ba komi humilié. Ozo mona mwana mobwe alekine na télévision pour insulter maman top à l'occasion de rien. C'est parce que bayoka ki ke Belleville a pesi mot d'ordre batouba bimana groupe. Et aujourd'hui, on nous amène version originale ya makamundenge donc leki. Et botiki pe eloko wana bongo, vous continuez toujours à embrasser ces personnes-là. Vous ne savez pas comment décider pour la vie na bino na misala na bino. Et aujourd'hui à la fin au komona quelqu'un qui passe à la télé pour dire batunion so balobela Belleville baza bazoba pendant que yé moko. Donc cette personne n'a même pas eu la grâce ya kozwa ata certificat s'il vous plaît. Certificat pamba. Ba sacrifice oyo ba papa na ba maman. C'est là nangwa lobi bongo que ba to lobela Belleville nyonso. Oui, j'ai appris na moko ya ba émission nani comment il s'appelle les Ketu hein si je m'abuse pas. Oui, na lié moko ba tinelinga. Ba nyonso ba lobela Belleville. Baza yaza illettré baza bizengi baza na pesa bango devoir ka moko ba koma écriture kaka muta koma te. Moi je veux répondre koyoka ena koloba aza illettré naza na audio na awa on peut mettre ça et vous allez comprendre ce n'est vous savez quand vous parlez avec des gens pour dans le baquet boza bazoba boza bizengi il faut d'abord on appelle zoba komitala nazo benga Sarah aza zoba aza kizengi Sarah à quoi Sarah à quel niveau et nga naza na niveau nini avoir beaucoup d'argent ça veut pas dire que non tu es devenu na école na nyonso na tanga mutaki batu ba ki vérifier ya tanga na école ni donc ça veut pas dire que non tu es devenu plus grand que Batumoko Boy, non. Na sali maternelle na Fatima. Na sali première deuxième primaire na école belge. Il y a tant en école ni. Et puis au Congo. Na certificat na lycée Bosangani. Aya tant en école ni. C'est tu sais na si diplôme na internat ya tant en école. Omoni Mama Sarah, j'ai vite compris bandeko oyo. Bakomo ke nango ndenge bazolo bake eza internet. Chez moi l'internet ne passe pas. Naza lokola ndenge nazala na mokili. Je vis dans le monde mais je suis pas de ce monde. Ouais. Je travaille à l'internet mais je ne suis pas de l'internet. Vos sales bêtises, bah trop petites nabino. Vous devez faire ça entre vous. S'il vous plaît. Même les simbela biko yeba ke muto yebo commentaire. Asimba no atabi. Donc c'est asimbela bisoka bika koma kombone mobimba Kevin Panda Lekechu. Comment on a mobimba pena na papier duplicateur total. Tu sais moi des fois ça me choque. Au moins bazo comme tina niveau ya ko toucher na Ursule Pechanga pour dire que Ursule na clip wana abimi mokolo azomela mais je sais pas genre ya batumi bon si la moi mke te kuna kutute te ngapena tuni na lingi na bangonia so te na lingi na ko tuta do bordir donc ne to tout abordir te so Pechanga abimi mokolo bon si la moi mke si la mtatika minkoso ne kauka wana dibanda elaksaka mukola mwa mkete nga kuna kutu na liko kota te alors makambo yo il faut
ça fait pas si la dame mukolo belvip nani pechanga pas mukolo belvip mukolo mutamo muki azate pourquoi le baké abimi mukolo bongo si la dame azo mela garçon mais esali nini tu sais hein, yango ozomona bozo zanga na makambu ya koloba moi c'est pas l'internet. Bah, jeune abino, il y a entre vous, chez moi, ne venez pas donc avec ça. Que nous, ils ont internet, saut au koutani, tout ça, sembla. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Parce que nous avons compris qu'il y a certaines personnes, oh, bazo salango na nkopo, yebi ke so na kenango boye, ekoya boye, eleka boye. Non. Et c'est comme ça que bozo mona ba personnalité abatu, ba ndeko ebele, bazo ko piétiner ango, bazo ko sala ba n'importe quoi. Moi, je vais vous dire aujourd'hui, s'il y a des comédiens au Bazali, dans le but de Bango, ceux qui sont des comédiens au Baza, bien réputés na Congo, et puis Baza mieux entourés. Maman Belvidon Azanakat, Maman Dinana Azanakat, Maman Ursule Azanakat, Maman Top Azanakat, Maman Milo Azanakat, Président Elombe Azanakat, Président Bodo Azanakat, même Babobo Manokwa. Bazana 4 ndeko na biso bazé belé awa bazana 4 mais soki batuni botangi na biso comédien moko ou bien comédienne moko aza mal réputé na Congo même na entourage na ye botangi la bino comme ya muto bino nyonso bo respectaka obo mankaka ba comédien tout respect c'est pas bien. C'est pas bien. Faisons ce que nous faisons comme ça tout ça li analyse du début jusqu'à la fin. Et nga na lobaka que non, vous êtes comme des chiens. Oui, vous êtes comme des chiens. Pourquoi? Parce que vous agissez par instinct. Conscience est ali sous-sauté. Parce que déjà lorsque aux en plateau, aux une zoto ya moisi au bandi ko finga yango. Au longo déjà donc conscience longo yo en place au commis ko agir par instinct. Ce qui est déjà yo le qui na plateau il y a télévision na yo au bandi ko finga nzoto à papa. Au bandi ko décrire biloko ya nzoto ya maman ou bien ya papa. Tu n'es plus une personne, au commis quoi agir par instinct. Biso bato to agisaka par conscience. Ba niamande ba agisaka par instinct. C'est comme ça que je vous traite bongo. Et puis ce que je dis, ceux qui 2, 3, 4 personnes ba ju na ba vidéo t'a dit à salaka, na ba vidéo bino salaka, vous allez voir que na ko sakate. Na ko sakate, boté ba division na ba famille bato ba séparation, beaucoup ici makambo mabe na théâtre. Aujourd'hui théâtre et ça sous na elengité théâtre ba comédien ba sous na valeur parce que bino déjà ba réputation c'est béba. Vous voulez que tout le monde va comme un local à bino. C'est pas quelque chose de bien. Vous aussi qui suivez ce genre de choses, vous devez faire aussi la part des choses. Les comédiens, les responsables, il y a babiloko, batubazo pesa bande konabiso nyonso mutu passe. Mutu makas va continuer à manquer bino ba respect et ça bino moko. Bo salam abe. Lobe ko le kalelo. Merci beaucoup, je suis busy. Saratola TV, la chaîne qui assure.